Bonjour, bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba mama autorité. Pardon. Bonjour Maman Mireille, la conseillère de Mère Fashion de Nantes officielle na Hollande. Bonjour Maman Belgique de la Yaya. Bonjour Maman Anna Mokondi, le défenseur de Karine Mokondi na Londres. Bonjour Papa Mia Tembo. Bonjour Papa Efemi. Bonjour la choupette officielle TV. Bonjour Maman Mylène Monge na Suède. Bonjour Maman Odette Nguina na Suède. Bonjour Elisabeth Monge na Suède. Bonjour Manono Monge na Londres. Ba bonjour na Oyaya. Bonjour Aimé la donna moi na Nantes. Bonjour Souzama ba moi na Nantes. Bonjour Maman Marie-Louise Essalo. Bonjour Maman Carla Alvor. Bonjour Maman Mariama. Bonjour Maman Béane à Londres. Bonjour Papa Matondo. Bonjour Papa Xbox. Bonjour Liboma ya Karine. Nani na Bossani. Bonjour Maman Scolatique na Brazzaville. Nazu message na yo maman. Bonjour. Oh na Bossani. Nani na Bossani. Bolimbisanga so na Bossani me ba kombo peze belé. Prochaine vidéo na ko tanga ba kombo na bino. Lelo nazo sala moi résumé na vie ya Karine. Na vie à Karine, il y a toujours au balobaka le haut et le bas. Et ça, le col appelle vie na biso bateau au tolobelaka Karine. Na bateau yo ba finga ka Karine. Na bateau yo ba lia nanda kwa Karine. Na vie à moto ezali, eza le col la yoyo. Lelo e mati, lobi ekiti, lelo e mati, lobi ekiti. Na kanisi na ba vie na biso ya bateau. Et na 32 jours, sur 32 jours na lobby, sur 32 jours, des fois ka 2 jours mouteza bien. Na 30 jours moussousou wana etikali, eza le haut et le bas. Donc, nalingi na expliquer moi muke na vie ya Karine. Biso bato otokota na vie ya Karine. Biso ba mama otokota na vie ya Karine. Na biso batata otokota na vie ya Karine. Nazo expliquer siko bato balingaka Karine te. Bato balingaka Karine te. Nazo expliquer bino na biso bato otokota na vie ya Karine. Tondima bitumba ya Karine. Tondima bitumba Karine parce que injustice ezali makasi envers ya Karine. Yango wana biso ba mama na batata tokota na vie ya Karine. Tokota pamba te. Tokota te parce que Karine apesaka biso mbongo ou afutaka biso. Na ndenge bo surnoma biso ke toza bana misala ya Karine. Na ndenge bo surnoma biso ke toza ba mama ya zoba. Na ndenge bo surnoma ba papa ke baza ba papa ya zoba. Ke tozaka na misala ya kosala te. Misala na biso ka kolobela Karine. C'est normal tozala ba zoba ya Karine. C'est normal tozala bana misala ya Karine. Parce que biso tozali na bolingo envers ye. Biso tozala na bolingo envers ye. Yango wana biso tondima tozala bana misala na ye. Na bazoba ba mama na bazoba ba papa. Comme bino boza na bolingo te. Yango wana bomonaka biso bazoba. Mais toza bazoba te. Toza ba mama. Ba papa pe bazali. Baleki pe bazali. Bayaya pe bazali. Na kati ya lingomba ya la Chine. Na ya bana membre na ba mama autorité. Donc, nga lelo nazo expliquer bato yo ba fingaka
ba mama wana na ba papa wana soki ezalaki bana na bino ke modèle o basala Karine bolingai soki tokotelaki bana na bino est-ce que bolingai bobenga biso bazoba est-ce que bolingai bobenga biso toza bana misala bolingai bosepela bolingai boloba eloko moko te yango wana mukolo boko comprendre ke mwana muninga mokili mobima bakotela ye na bato ayebi bango te na bato ayebi bakotela ye basalela ye lisanga mukolo wana bo comprendre nde bokoloba ah c'est vrai ba mama wana ya zoba na ba papa wana ya zoba bazaka na raison bosala ba analyse na makambo bolobaka bo réfléchir na makambo bolobaka ngai des fois nazoba na famille na nga pe bakoma baye vraiment azanga eloko kosala azwa musala kaya kolobela Karine amipesi vraiment kilote wana vraiment akomaka neti mwana muke na famille na nga propre déjà baoloba na nga boye mais bango bayebi te pourquoi nazokotela mwana wana parce que ngai nasina étudia histoire Karine yango wana na comprena yango wana nga pe na kota bitumbango mais bango peut-être comme ba comprena te bazomona nga ke na mipesi na buzoba mais ce n'est pas grave ça m'engage que moi et puis nazo en vouloir à famille na nga ite nazo en vouloir bango te na linga bango ka ndenge wana ndenge bazali pe mutu na famille na ye aza na position na ye Karine azali mwana aza na mama soki boyebaka ke mwana wana abotama na mama na ye aza na bomoi na mafinga wana bafingaka ye mama wana pa avanda nye avanda sui alobaka te toyebi na kati ya mama wana te eloko nini aresevaka eloko nini esalaka ye na motema Congolais azaka compliqué Congolais soki aye yo muto ye na poto liboso muninga wana uyo ya mobali wana uya ndeko na yo Congolais soki oyambi ye na ndako ye ka mutu akobalukela yo Congolais alingaka mutu ka na intérêt alingaka mutu pamba te Congolais soki alingi yo ya quelque chose aye pa na yo pona bolingo ya nzambe te aye pa na yo pona kozwa eloko mais siko soki azwi eloko wana aza su na besoin na yo lisusu te Congolais soki avandi na ndako no aza na besoin détruire yo jusqu'à na libala na yo jusqu'à na bana na yo Congolais anviyaka mutu meme lipa ya kolia opesi ye lipa okateli ye lipa me azolingaka opesi ye lipa mobimba na sa motema na ye azoloba me mpona nini akati lipa wana ifala apesa ngai voilà Congolais bon lelo nazoloba la Chine Karine asala musala na ye biso toya kokota na vie na ye to continue ka ko encourager ye na malamu na mabe tozalaka décourager te parce que to se décourageaka rapide na bana na biso basala ba bêtise to se décourageaka te po to lobaka ngo te po batu misu pe balobaka te makambo pe eza kobombana na biso to kotela Karine to bundaka bitumba Karine makambo pe eza pe na ba famille eza pe na bana eza pe na mabala eza pe na misala makambo ezali mais tozaka na ba courage ya koloba te la Chine Karine akokoma moto monene to se déranger te to continuer ndeko salela ye ça veut dire ko soutenir ye tozala na ba to s'inquiétaka ya makasi boye te to pesaka ye nda encouragement lobi alataki kitoko
Bo commenter na vidéo wana la Chine. Bo encourager. Lobby vraiment à l'attaque. Grande dame. En plus, à lobby à l'attaque noir pour na coronavirus. Parce que guerre ezali, guerre sanitaire ezali. Aza obligé te amilakisa neti ba wana bakomi ba mawelisa. Ba mawelisa o bazaki na posa osala te bakomi osala. Bakomi kolanda ba Ferregola. Bakomi kolanda Koffi Olomide. Bakomi pe kosala lokola ya Antoine na papa Hervé Gola. Koffi Olomide abandi. Bango pe bakomi kosala. Yango wana Karine akoki kosala la même chose ete. Karine asalaka na façon na ye. Karine alobi ke na lati noir pona coronavirus. Nananga asali yango. Nanango asali yango. Boyoki aza toujours ne loko ya ko impressionner bato Karine. Lobi alobaki mingi bo landa la Chine bo like video wana bo commenter ba video asalaki ba émission asalaki lobi bo commenter ango bo like ango la Chine bo tala ango plusieurs fois pour bo comprendre Karine toza la pressé te to pesa ye temps to bousculaka ete to pesa ye vraiment temps ebele. Même biso bato sala ba 30 ans na poto ba bouscula biso bongo tendenge to bouscula ka Karine to bouscula ka ye mingi to pesa ye temps la Chine inane na poto biso anso to sala lokola Karine te akomi na façon wana akomi nesika ya zali inane na poto ba misuna bazwina même pas ndako bazaka na ba foyer me ye aza na ngwende na ye ba misusu bazaka na ba foyer et puis ba misusu ba ovandaka na studio na bana 5 na bana 6 bobwaki ka matela bozola me ye avandi na ngwende na ye. En tout cas la Chine to féliciter to bwakele ba fleur to tiele ba cœur. Voilà eloko na yena loba na bino yango wana la Chine. Motema mabe ya Congolais eko silaka te. Biso to lobaki motema Congolais ti liwa. Na sina loba Congolais même soka monio na mobile azana kanda. Oza na bana azana kanda. Obota te azana kanda. Obala pete azana kanda. Omema voiture azana kanda. Ozana permis azana kanda bolimbisa. Congolais makambutu ozala na ndako azana kanda. Congolais makambutu abotama nango na motema. Congolais c'est vraiment race moko vraiment méchant et méchante. Mais biso tosi topona nzela ya kolobela Karine tosi tosambwa bapesa biso sous respecté eza na baninga eza na ba famille baloba ye mutu na ye salaka te azanga eloko kosala asambelaka te nzambe ba obligeaka mutu te ya kosambela eza secret na ona nzambe na yo eza ekoma publicité te lokola bapati bazosala na télévision ou ekoma publicité te lokola biloko kolia. Nzambe ezali nzambe na kati na motema na yo eza te parce que soto oza na ba réseaux sociaux ekomi ozoloba na mutu bosambelaka mais yo oyeba ndeni mutu asambelaka tozoyoka ka ba voix mais oyebi vie privée na ngate na journée nasalaka nini soki nasalaka eloko te kaka na journée onga nazoloba awa yo juge nga déjà mais ba mikolo misusu wana yo oyebi eloko nasalaka te. Donc totika makambu soki tozosala makambu ya Karine
totia religion pembeni parce que moto na mutaza na nzambe na ye bamisu baza ba musulman bamisu baza catholique bamisu baza ba mormon bamisu baza ba mpeve soki mpeva ya longo bamisu baza ba nzambe bamisu baza liloba. Donc totika kotiaka makambo ya Karine na religion sinon tobanda oyokanaka te. Sinon tobanda koyokanaka te. Mutu na mutu aza na nzambe na ye amelaka na motema na ye. Totika kosala publicité. Parce que so tondimela Karine, même si to sambelaka na to tiaka mabonde na Karine, faut bomba ngoka na mitema na biso ezala publicité te. So ki to ye kolobela Karine, to lobela ka Karine, to tika nzambe d'abord. Voilà la Chine. Soki boyoki video, soki na lobi mabe bolimbisa ngai. Bolimbisa nga ba mama na ba tata, la Chine, ba na membre, ba mama autorité, bolimbisa nga so na lobi mabe. Nzamba za na bino, a protéger bino, a protéger ngai, a protéger mutu nyonso, oya a bundelaka Karine. Moto nyonso a bundelaka Karine. Nzamba protéger. Karine Mokonzi ba bon dimanche. Nzamba zala na yo. Continue musala na yo. Kolanda o nyonso oyokaka te. Koyokaka te. O nyonso balobaka na kombo na yo. Yoka vérité ezaka na yo na motema na nzambe na yo. O biso pe to lobaka. Yo yebi vérité. Moto malamu na moto mabe o yebi ango Karine. Oza mwana mukete. Donc c'est à toi de juger. Voilà, bon dimanche à tous et à toutes. Bye. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Ciao.